La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut la famille, bonjour à tous les abonnés de Xile Botelwa TV. Mbote na bande konyoso o bolandaka biso. En tout cas, karande balobaka to lela, na baye bazo lela, to partager mawa, na baye baza na mawa. Alors lelo tokolobela arrivé ya Belleville na matanga ya Madame Elombe. Pourquoi toponi tolobela arrivé à Belleville na matanga Elombe, toponi tolobela yango parce que makambu ya kolobela vraiment ezali. Toponi toya na sujet oyo ebele ya koloba ezali yango bomoni toponi tolobela penza likambu oyo arrivé ya Madame Belleville na matanga ya Madame Bonnette Elombe. Alors bande konanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu batutu o bolandaka Xile Botelwa TV batutu o bolingaka biso na pesi bino mbote esika nyonso oyo ezwami bino nzamba lola apambola abatela bino. Kaka nde tolobaka soki ezali mbala na yo ya liboso okoti na chaîne na biso. En tout cas, zwa temps ya ko s'abonner, zwa temps ya ko partager, zwa temps ya ko aimer vidéo. A tolobaka toujours tango s'abonner ko bosana te activer la cloche des notifications. Car nde na yebisaka bino cloche ya notification yangonde kosala ki prochainement tangu tokotia ba analyse na biso olanda biso esika nyoso oyo okozala. La famille partagez na Facebook, partagez na WhatsApp et puis partagez biso na Messenger. Toye na likambo oyo, toye na kolobela vraiment likambo oyo kolobela arrivé ya Madame Belleville na matanga ya Madame Elombe. En tout cas, tolobela yango potomuni tozolobela makambo nyonso mutu to azokene na matanga ya Madame Elombe tozolobela yango. Et pourquoi parce que muta sali œuvre moko ya malamu tokanga munoko to ya kolobela yango te. Ce qui est vrai, biso nyonso toyebi. En tout cas, Belleville alelaka na baye bazo lela. Mama Belleville azalaka social. Belleville azalaka vraiment na motema wana ya mabete. Azalaka social, alelaka na baye bazo lela, asungaka batu, asalaka vraiment oyo esengeli pona kosala po Nzambe akanisa misala na ye. Yaya. Lelo batu tokoma ko envier omoni muninga zo ko progresser na vie, omoni muninga zo ko avancer na vie, mingi bazala ko mona bakomi ko envier, mususu pe bazala kana place envier akomi ko finga, asimba kisi, bomoni kutu ye eza pamba te, bomoni. Alors Belleville kandi secret na ye eza na baba place aboye. Secret na ye eza na ba makambu ya boye. En tout cas, Bella azalaka vraiment na motema ya kosunga. Sans polémique, sans vous mentir, eza domaine na ye kosunga, ezalaka domaine na ye. Banda Madame Elombe akufi. En tout cas, comédien liboso onamoni atie elembo na kaye wana ya matanga ezali Mama Belleville kandi. Sans polémique, la famille na ebité Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi.
ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Soki bino bomoni deja mutunsu koleka place wana, soki bino bomoni deja mutunsu akendaki, en tout cas boko melanga na commentaire pour naza na posate analyse nanga et créer polémique na réseaux sociaux. Sans commentaire, sans polémique, comédien liboso, otomoni aniati matambe na ye, otomoni atie makolo na ye, na matanga, tope atie loboko na ye, na kaye wana, ezali Mama Belvi Kandi. Pourquoi na utiliser terme oyo? Pourquoi na lobi yango? Toutaki komona TikToker moko na kombo ya Bams asalaki message pona kolobela ba TikToker nyonso o bazomona na te na matanga ya Madame Elombe. En tout cas, sans plus tarder na otiela bino tolanda maloba ya Bams après Torozonga simapona ko continuer kolobela evre oyo Belvi Kandi asali na matanga ya Madame Elombe. Alors la famille, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez sur Messenger, partagez partout et aux amala momingi. Na poni vraiment tolobela sujet oyo pona kolobela bolamu tope mabe ya batu. Bomoni na mboka na biso tant que toza ba Congolais na mboka na biso eza na bato to mesana koloba eza na bato to linga toujours koloba mabe eza na bato to mesana vraiment koloba sans vérifier likambo. Lelo bato belé babima ba mitema mabe lelo bato belé ba mona bango mitema mabe ndeti ba Belvi baza ba victime ya motema mabe aux réseaux sociaux et bambaye victime ya comportement mabe aux réseaux sociaux et zwa et latisaye et bambaye. Mais tant tokomaka na ba œuvre sociale na ba œuvre moko penza ozomona place moko esenga lisungi place moko zosenga bato ba manifester amour kaka la seule belle vie o bato ba kritikaka la seule belle vie wana o to mona rapé partout tango esengaka aide. Madame Elomba Koufaki depuis le 20 Madame Elomba Koufaki jusqu'à présent namoni comédien te namoni ni o bata lokolo pepele o bengaka toza lokolo pepele namoni ni o bato ba mi bengaka ba boss na réseaux sociaux namoni mutu moko te o ya kei ko visiter famille ko kabola mawa na famille to monite. Mais en réalité tant Madame Elomba Koufaki presque tout le monde appelle bien qui Madame Elombe. Presque mututu na page na ye atiaki Madame Elombe. Tomona ki ba comédien ebele ba posta ki Madame Elombe. Mais pona kolakisa amour, pona kolakisa bolingo wana ya kokende kokabola mawa na famille ya Madame Bonette Elombe basali yango te. Basali yango te. Balakisi bolingo wana te. Mais mama mama ya mwasi ya pasteur Walesa. Mwasi ya pasteur Walesa uchokufela mama na sima awa. Mais comme ba comédien balingara place à matalana, balingara place ya bongo bakende musu bako kuta na tana mwa mutu moko, balingara place ya bongo bakende musu bako kuta na shida. Tomoni nde ba comédien bakendaki. Tout le monde na ba page na bango nde bazo tiande bazo ke kotala mwasi ya pasteur Walesa. To monaki na Facebook bazo poster. Mais Madame Elombe o abinisaki bana na TikTok o atangisaki o bo postaki. To mona ta mutu moko te akei kotala ye na ngambo ba comédia ki kotala famille.
La véritable compassion ne se dit pas, elle se vit. Yango bomona a belle vue, nzamba pambola kaye toujours. Bo finga ye motema mabe, en réalité azoko avancer. Bo finga ye motema mabe, en réalité nzamba opambola ye. Bo finga ye motema mabe, mais à travers ba œuvre o azo sala, nzamba ofungola ba porte malamu pona ye. Mais selon bino, bo finga ye motema mabe, mais aya na réseaux sociaux pona matala na pendate. Asala musala na ye na réseaux sociaux. Azo se focaliser. Azo se focaliser na musala na ye. Mais bino boza wana ka kofinga alata kinini akenda yango belvi yango pe yango yepe mais bino botikala na mafinga belvi aza ko avancer. Nalukela bino video ya Bams o alobelaki ba tiktoker to pe ba tiktokeuse nyonso o boyaka na matalana les jours oyo mama na biso madame Bonette Lomba kufaka bosuka wapi kaye kuna ata kombo na bino ekoti. Combien de personnes au bokei mais pour on mona que Congola zara muto a sentiment to madame Lomba kufi a nani apostate mais pour na koketa la visite is a problème alors tolanda nanu Bams total sima tolanda obi ba tiktoker boami tema mabe to madame Elombe akufaki ya mutu to alelaki madame Elombe to mona bino na matanga te ata mutu moko ta longoli makolo na ye aye kolela muninga mbile telaka partout. Elle était tiktokeuse, asekisa bana bino na bandaku, asekisa bana bana ba école, moi mso bana ko bela grâce à madame Elombe, moi na abiki. Wa mitema mabe. Nazo mona ta mutu na matanga te. Soit disant ba influenceuse. Boya kolela muninga na bino, oya lali, akufi mwana mukie. Boya kolela ye. Car ndenge boyoki ndeko tiktoker soki Bams boyoki ndenga lobi ezala ba tiktoker ezala ba comédien ba mona na te na matanga madame Elombe. Or tant madame Elombe akufa ki façon ba publication et salemaki. Moi-même là où j'étais je me disais matanga o e bandozala opesi mbwa boyi matanga o e kobanda kozala plein. Pourquoi? Parce que façon ba publication et salemaki. Mais Congola là na muta sentiment kande boye. En tout cas bravo na mama Belvi Kandi. Nzamba lola continuer ko pambola. Motema malamu na yo yango wana nde bundela rayo. Motema malamu na yo ndezo bundela yo mère continuer kaka boye nzamba na ba projet malamu pona yo o ekokokisa maka à travers motema malamu batutu oyo sungaka batutu oyo edaka wana yeba keso ede na lobango tango ede mutu soki de mutu alobi merci beaucoup nzamba pambola oyeba ke nzamba pambola o pe de vrai. Mutuana lobango na motema malamu to na motema mabe tango a utiliser déjà terme nzamba pambola oyeba ke nzamba lola opambola kayo. Belvi Kandi aza la seule comédien oya banda makambo kusunga na borfelina wana mutu akota nguduti na réseaux sociaux azate ezala na comédien moko te oya kenda orphelina ya la kisibiso ke apesi biso mayele ya kobanda ko lesa ba orphelin et na comédien moko te. Mais Belvia bandaka initiative wana ndele loto koma omona ba comédien musu pe ceux qui anniversaire na bango bake ko fêter na orphelinat ceux qui anniversaire na bango bake ko partager na orphelinat ceux qui anniversaire na grâce ya Belvi. D'ailleurs, Jérémy Chabani aya déjà kolobangwawa.
Lelo boya kolobela, le 23, si la tie date na Paris, le 23, le 20, toke na le 23 wapi. Tokende na le 23 wapi. Mutu na mutu osala makambu na ye. Soki si la tie date na Paris pendant le 23. Oui, eza ye, félicitations. Eza ye, félicitations. Mutu na mutu ayebi niveau nini o ye azaleli na théâtre. Mutu na mutu ayebi nini o ye azosala. Bellevue asalaka showbiz, hein? Tomonaka showbiz wa ndenge tondaka. Tomonaka showbiz ndenge lekaka. Lelo si la tie date na Paris, oui, eza ye, to félicite ye. Mais eza la sijete ya ofinge la bela. En tout cas, na oya na émission mobimba. Pona olobela likambo nga linga pena naza na ba argument nanga. Do naza pena na ba argument nanga complet. Tina olobela likambo. Na omona deja makele moko eleka kuna pona ba date le 23. Na oya olobela ngo poto ebite babaku keloni esala rabino. So bosa likambo na bino bokomi ko ya ko tage Bellevue. Bokomi ko ya ko olobela Bellevue. Mais tango bata koto basala makambo ya ka olobela rabino te. Alors to tika na likambo to olobela lilo ya madame Elombe. Na si na poko na koti la bino émission o to kolobela kaka likambo wana. La famille, na vie, il faut que vous osunga. Jérémy Chabana leka na TV, ezaka anniversaire na ye, akendaka ko kabila ba mama veuve, akendaka ko kabila ba orphelin, akendaka, et puis na munoko na ye abimisa kango. Nazui initiative oyo, epa ya mama Bellevue. Bellevue aza lumière pour na ba comédien belé. Bellevue aza éclairage pour na ba comédien belé. Ata lelo bobo yango lobi bo comprendre kango. Soki lelo mba comédien belé ba koma na ba chaîne YouTube, c'est grâce à Bellevue Kandi. C'est grâce à Bellevue Kandi. Bellevue Kandi nde alakisa kasi la bisalu nde ba fungola la chaîne, nde ba gérer chaîne. Poazaki na mutema mabete. Mais lelo comme le monde est méchant, bokomisa ye mutema mabe. Bokomisa ye mutema mabe. Bosinoma ye mutema mabe. Mais tango ya la kisaka si la kofungola chaîne, azaka no mutema mabete. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Bellevue continue kosala bolamu. Bolamu epolaka te. Bolamu epolaka te. Lelo ko bando sala bolamu, osali bolamu na X, osali bolamu na Y, osali bolamu songolo pakala yaya. Continue kosala bolamu. Non toyoka te sika moko babi bolamu epoli. Bolamu epolaka te. Soko sali bolamu epa X. Y ozong solo bolamu oyo sala. E ana bato ebele baobika na sie na moyo, baobika ngolu, baobika bolamu moko basalaka. Bato ebele baobika na sie moyo oyo, baobika bolamu moko o basalaka quelque part. Bolamu wana yango nde baobika lelo. Bato ebele ya bakama ona ba Bellevue. Naloba so batu basilaka, so batu balimwa kana mafinga. Mais Bellevue a limwa deja na mafinga. So batu balimwa kapena limwe po ba ofinga ye. Mais Bellevue de a limwa. Mais focus toujours na musala na ozo sala. Se focaliser toujours. Osunga batu, continuer ko sunga batu. Nzamba na ba projet malamu. Esika ba comédien ba ozela ba kesala ba tapage, esika ba comédien ba osala ba tapage mama mbongo na o esunga. Yango ndezo bundela o bitumba o to mona ngona misu boye. Na bitumba to mona misu na o to mona misu te. Kusunga oyo osunga nde bundela o. Tango yo komina kae papa ya madame Elomba vandi pembeni abimisi terme ona munoko na ye merci mama Nzamba pambolo yeba ke eke en 20
Ka ndenga lobi bongo nzambe pa opambola yo. En réalité ka nde ya lobi nzambe opambola yo. Na linga belle vie pose à la simple, à la composé te. À la vraiment simple. Aza le roi ba misu te too much. Donc na ebite so na ko utiliser terme wana ndeni. Belle vie aza simple pe calme. Simplicité na ye yango esala ke ba finga ye. Simplicité na ye yango esala ke ba yina ye. Maman mukili changer ote. Mukili changer ote. Nzamba bongisi ba surprise malamu liboso pona yo. Mukili changer ote. Ata lelo ba ondima ka ote. Mais même na privé place bazara vandi ye moko pena mutu azate. Ata li pena gauche droite mutu azate vandi pena ondima non. Belle vie a mutu. À part barando à réseaux sociaux, non. Bela alikolo. Ba ondima kao un jour. Merci beaucoup na visite au Salaki, la famille à Madame Elombe, et sali bien, et pesi vraiment kitoko, nzamba pambola yo, nzamba zong sa ebele si kambongo ebimi, nzamba zala vraiment sunga misala na yo, et kende liboso, et uzamala mumingi. Merci aussi na ba abonné to bolandara biso ba tuto bozalaki pour partager na biso moment oyo nzamba lula pambola bino tokutani à la prochaine occasion soki tata nzambe a zongite. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger, partagez partout et vous allez malamu mingi tokutani à la prochaine. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.